Secret Service misala mia bokengi pona mokonzi ya mboka ya Amerika ebetaki masasi na moto moko na lopango ya Maison Blanche. Président Donald Trump abimisamaki na lombango pona kotika bokutani na bapanzisango. Azongaki pe ayebisaki bapanzisango ete moto yango azalaki na monduki pe amemamaki na lopitalo sima na kozoka na masasi. Bokutani ya bakonzi ya mboka bobengisami lelo na Lubumbashi kati na ekolo Congo Démocratique na Zambie. Bokutani bwango bobengisami sima na administrateur ya territoire ya Moba koloba ete mampinga mazambi mabimite na mabele ma ekolo Congo Démocratique lokola elobami kasi malongwe esika mazalaki pona kokende mwa mosika pene na ndelo. États-Unis ekobanda kopesa mateya na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na septembre elobi ntoma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer. COVID-19 esali ete bandali susu te na août kasi bakambi ba FRDC esengeli bapesa kombo ya baofisier bayambo bakolanda malakisi maye. Malakisi mango makokoba mbala mosusu na Congo Démocratique. Baofisier mwambe bakangami na Beni pona bobimi bato na mobulu ya Kamwina Sapu na Kasai. Motoba bazali ya mampinga pe moko colonel ya police azwamaki le 7 août na Bunia.